Mbabato. Yana pesi bino pena marata ka pena manchura ndeto zoboya bino boyoka. Ouais. Boyoka. Ah ouais. Moi je maman mbia belle po sepel ça biso na ba fan bola. Sango motindo ya pasi banyokoliyo. Yaka pembeni ozali se wanga wa motema. Tovandi bomwana tomesaninga na yo dunia. Dans quelques mois où Rebo Chulo a Rosala maman na bébé. Bonimo kota wale bino baptiste. Ya ngama kota wale ni ndese ngama na obota. Oh. Moi nzamba la teni, moi nzamba. Moi nzamba. Apeta musique na e. Ya. Bébé na ye na les jeunes leaders. Innocent. Non. Oh, obi innocente. Na yo kaka. Ah, moi nzamba tika sanga boye. Nzamba lola. Na yo kaka. Ah, OK, innocent. Ah, bon ça aux hors sujet. Oh. Non, aux hors sujet. Non, na lobité on dima. Na bingam tu na apprendre yo ke Rebo azokoma yo bakite ce qu'on a apprendre yo Rebo ana zemi bientôt fumeur akoma maman siko ba félicitations pour la fille bon aza star mandima bota apprendre nganga na eba etin siko ba félicitations kasi oh félicitations ninga no pesa. Voilà, très chers fidèles, Internet de Vérité Universelle TV, bonjour, bonsoir. Ça dépend des rêves, vous nous suivez partout dans le monde, c'est bien moi la vôtre. Humble servante, parfaite ligne de la poupée noire de la presse. Quand vous dérangez, vraiment, il y a bobi poupée noire, looké la biso la sersi, moi c'est Nzambe, donc, n'a ko looké la bino na kiti pena na terrain na bango, na kiti na binga pena lelo na eli pena la sexy. Molo bo découvrir kalaté vraiment na profiter ko pesa mbote na boss de boss maître John babi boss nanga boss wa sala pour ba travailleur ne bazala pourquoi pas son cœur maman Micheline babi maman motema malamu mikolo to bengo maman sociale mikolo vraiment biso to bien ka maman sociale a maman mon boye ayebika kozala bien na bato ayebe distribuer o ki ozala nango ayeba ko partager c'est ça na pese sou bambote belé na cordo kikoyo sa babi cordo intelligent pourquoi pas adete Fabrice Lundombi na mobalo azala na sima caméra na benga ye mingi mobala pembe Igor Singi wana vraiment déjà na banda ko bengela bino déjà ayoki déjà que poupée noire na besoin na ye abandi déjà ko ya la Cerci moi si Nzambe. Déjà, on a la Cerci, moi, si nous avons vraiment profité, on a fait ça vraiment. Boni. Ouais, ça va très bien. Comment on a quitté, on a bien nabino, hein? Ouais, on a senti bien au Kitty. Dérangé. Journaliste, ça m'a cassé bois Kitty. Donc, vraiment. Moral toujours qui toque. Donc, c'est que maman Zali, la Cerci, on a tant babi la Cerci, dérangement, on a zoa qui pa maman. On a dit ouais. Dérangement, bah bon, pas comment commenter na ba commentaire ya émission mususu. To bien à la Cerci. Vraiment la Cerci. Yango to moni vraiment. C'est qu'on s'est présenté kaka. Ouais, la Cerci yeyo, la Cerci kande na lobaka, moi c'est Nzambe yeyo. La Cerci na bino vraiment yeyo bolinga mingi. Je suis là nazana na pona bino, na satisfaire bino kande bolingaka. Vraiment. Merci mingi pour nous soutenir ngai. OK, merci beaucoup la Cerci mais c'est ko ebisa biso. Ko bate ko kasete bato na ebisi OK. Baba kina benga o bato batala ki ba yo ki emsu ba somba ba voisine la Cerci mo bi mikolo azo ningisa la Cerci parce que la Cerci mo biti na e ba ebité parce que ba bi poupée noire yambela biso la Cerci na yambela biso la Cerci parce que la Cerci s'est présentée pas na bango moko ba ba obima ndenge nini. Bon la Cerci abanda na ko bina la Cerci abanda ko bina la Cerci zaka na e danseuse nabina epa ya savane de picho nabini pa savane de picho na longwe wana nabini epa ya nani bakombo ezokima parce que mikolo eleke belé ya beto santerre après pas beto santerre nako kende maison mère na ko longwa na ke pa vie nanga c'est le scram na ke parcours nanga lisusu ya danse pas vie nanga chez là vraiment bambote belé ndene yako vanda bon natali ka parcours ya musique et pesité et simbi lisusu te parce que tozoko la péage ezokende bitan na banda bon na banda sikoyo ko sa parcours nanga ya musique ya koyemba
C'est un peu ça. Vraiment, merci beaucoup la sexy. Est-ce que là, on y est salé que l'on a passé les yo, tu sais comment qu'on vend dans yo? Non, pas sérieux na longwate. Les grands mayas na longwate, balobi les grands mayas un président ngamo pena balobi le roi d'esprit. Na longwate président voyageur qui présente un voyageur bikandeza la président voyageur que c'est tigali. Donc ba mission est comme royal lobi leader azate. Ndene ya ko vanda na ngai. Zate ke na longwa pas sérieux mais na longwa raté. Ce président n'a pas big to beta featuring na za na pona ai. Ouais, na benga on a président na ngai que j'aime beaucoup. Vraiment merci beaucoup. La section ngena tuna lisusu. C'est le longwa qui na orchestre tiki bino moko. Elle ko tata ke tiki bana na ndako sala bino ndeni. Bon, ça la passe hein. Ko voyager pena les grands mayas et ça la ki biso nyonso passi. To yoka pena passe ko tuno na yoka te na yoka ngonde pa passer le. Ko to umeli na kine ba parcours rebelle to beti ba concert rebelle na ba boma ba mwanda to beti ba parcours na pesi ba parcours mule na nga passer le yo. Ko yoka pena ke présence au voyager a biso na voyager na okende poto lobby donc et ça biso maman na souci. Mais to lenda ikata ke ba mission to continuer pe ba répétition ti ndete yoko fandara ande présent ke ndaki a umeli bikande zala. Mona luka kwanga mwa lipa neto vanda inanu mais to longwa passer le hotel mais na ndenga pe na continuer par kuna ya oyemba c'est quoi assurance ni atike bino nango atikala akenda ka atike bino mais alobete bo panza orchestre alobete pete orchestre panza ni mais akenda ki kaka atike bino ce qu'on atika bino bon assurance ni oya atike ke président tiki bana ne papa nous va voyager tika bana provision et bi que provision ne ko durer 1 mois 2 mois 3 mois msusu bon, assurance c'est ça qui n'a vraiment assurance vraiment parce que tant que tu as tu vas répéter, bambongo pe bande ko ya nango ande zalaka mo bambonga ba transport mo bambonga ba nitaka ke luka la mboka mupaya yo ebika ndenge zalaka papa ke pe faut tikele pe ton lukat malgré ça tu zalaki na ko répéter mais ngana par na ngamoko na moneka nde na koki sute ko bina nde na ku kulungwa ne na sali pe mamna nga mususu. Ah vraiment, ok. Est-ce que tu as ce qu'on a parcours musical na yo, hein? Comment yo zalaki danser directement yo comme musicien? Bon, nazalaki danseuse, nazalaki pe koyemba, mais nalingaki beaucoup plus kobina. Malgré nazalaki koyemba, mais nalingaki beaucoup plus kobina parce que kobina ne tellement na ndoko bina ba orchestre so na leka na bina kitoko. Nazaka pe ka chef ten. Tellement nalinga kobina, sirwa na pena nalinga kobina makasi nde na pesaka na sedonaka na kobina. Mais tant na moni pena ke koibina pe na bini trop e futi dango nga pe mais na bana siko parcours ya koyemba pose nazaki déjà na des choses na ko sala ko bina koyemba donc zaka ya makila quoi nazaka misi nazaka star donc zaka star na ya makila donc zaka forcé vraiment vraiment ça ana la serci moi si nzambe donc la sexy moi si nzambe biski star na eza makila c'est ça ya ko forcé donc ça daki ya forcé ndatika ki danse nga vani na ndako ki star pesili to loko ezo continuer yango monique a continuer na musique pour moi na ki star na eza ya makila. Déjà combien d'albums? Bon, on a ça un single. Un single. On a ça single, on a maxi single, on a 4 titres. Calamité bozo marata ka perdre zali chabali pezali yango eza na ba clip. Bientôt bozo on a ba écran déjà. Après oh etikali on attend reviser ba wana etikali na 6 année na sima bozo ba album. Suko pourquoi ka marata ka pia? Bon, marata ka pia eza titre moko vraiment eza ya bato moni bato barata ka makambute. Marata rapia donc na manchouara za wa songi donc bino ba songi ba internet bino ba marata rapia bo rata kalika muta sali bo bokoti donc na pesa titre wana ba marata rapia na manchouara neto zoboya donc songi na bato barata ka makamba bato te likambo za yo to eka kokota neto linga bino te donc boyi bino pena la sersa bito boyi bino. Vraiment ouais vraiment marata ka c'est pelisi bato belé bato bazala ke ayoka ka bato balobaka makamu naye ayoka ka bato balobaki bataka ki song na makamu naye bayoki no vraiment okotaka mamba bato yana pesi bino pena marata ka pena manchura ndeto zoboya bino boyoka ouais boyoka ndeto boya bino parce que to sepeli non na titre bon nzembo eza nde nini to ce qu'on a besoin to ka pe marata ka pia moi ndambu ouais boyoka ko marata ka pena manchura ndeto zoboya ba marata ka pena manchura ndeto zoboya ko baby so sweet very good donc baby so sweet donc bébé za kitoko za sucré wana na mbongo na anglais ouais na pesa ka elenge vraiment ouais et ce qui on rawa et ce qui wana kasi raté et va continuer pas ko yiba te vraiment donc wana za sika wana ndeto ozela vraiment na clip nango ils a déjà na oti ko na ba chaîne kalaté ouais ils a déjà disponible calamité besoin vraiment marata ka pena matuale c'est pelisi vraiment ya ebele babi Josaphat Ndosi babi la fille à la taille S
et c'est pelissio vraiment makasi bambote belé siko zali et nengena loba lisusu la sersi aza fan ya nani azala ki fan ya donc tu ce composa kana fan c'est ça ouais ba fan bazanga ba fan ba ngamo la sersi na ba fan oui ce pourquoi pas za fan ya mutu alors ce za fan nani donc ngapena fan ngapena maman Mbili belle bambote belé maman Mbili belle vraiment je vous aime trop na lingi bino mingi ba maman nyoso boyemba kala je vous love. Pourquoi quelqu'un na maman Biabel ta génération donc basé belé mais yo kimika na Biabel directement pona bon maman Biabel baza idéologie babi moto la saranzela bazara toujours na sima na ye donc moi si nzambe apena sima bakulutu quoi ah ouais moi nzambe maman Biabel po sepelisa biso na ba fan kisango motindo ya pasi banyokoli yo yaka pembeni ozali se wanga wa motema tovandi bomwana tomesaninga na yo dunia tobandi bomwana kimoninga na miso mama ezali na yoka yokomi na pasi na zate nakoya na Kenya na yakozwa yo tozonga na Kinshasa Nairobi mapasa lakumu ya famille oti wapi. Vraiment, la chanson fait plaisir. Et ça dit vraiment plaisir et Belena. Babi, les seuls et uniques tonton de mes futurs enfants, Valdanon Tsatou. Valdanon Tsatou, vraiment, gros bisous, Belé, Siko Zali, vraiment. Tozongi na biso pas la Cerci. La Cerci, a sepelera na nani, il y a la génération de la musique. Bon, la sepelera, la ngamoko. Oh, c'est bien là au monde ni c'est ça ngamo la sexy pena c'est bien na ndenga na za donc na mi c'est bien là ngamo donc muta mi c'est bien là pende tinga bona mi c'est bien là na mi na c'est bien là ngamo mais na c'est bien là suna xila bo sale babi moi ça mwindu parce que yo c'est bien là suna moi ça mwindu moi ça boya hydroquinone vraiment parce que c'est bien là suna nani bon na c'est bien là ngamo quoi c'est tout Jésus-Christ de Nazareth vraiment vraiment on continue avec la sersi moi c'est nzambe babi la sersi ba c'est bien là kana yemoko. Donc, mi sepelaka sepelane na mutute. Babi bientôt Rebo dans quelques mois. Dans quelques mois où Rebo chulo arozala maman na bébé. Bolimo kota wale ebino Baptiste. Ya ngama kota wale ni ndese ngama na obota. Oh. Moi nzamba na teni, moi nzamba moi nzambe. Apeta musique na e. Yo ka maman. Maman na logique. Na logique ma babi artiste musicienne nyonso ya basi. Ba kota wale. Non, ils ont bon côté. Moi, c'est un bon côté. Ah, balobaka Baptiste musicien bakufeli. Ba condolence na Baptiste musicien nyonso. Na kiwale baloba nini? Ixila bosale. Baloba nini na kiwale Glody Mukunga. Et boloba nangako na oyeba te. Non. Na kiwale na souhaiter bino nini kasi. Non, l'artiste ngai ni naza na wale tenga naza na obeta nga na sa musana nga ndenge zala. Kaka. Mais bébé oya bosse pas na bébé. Ah, moi naza likabuta pa nzambe. Baboya moi na tene tingai donc. La linga bana tellement trop moi nazali kabuta pa nzambe donc soki beba ifa photo ya mbaye mais moi si nzambe sa carrière na ye naza na pona bino ba fan tout balinga moi si nzambe je suis là pour vous vraiment ouais parce que ba félicitations pour na Rebo kala ta comme maman moi félicitations pour muninga et ça moi va bien vraiment ta beba oya ya bébé na ye na les jeunes leaders Innocent non ouais oh bien innocente nayokaka ah moi si nzambe tika sanga boye nzambe na lora nayokaka ah ok innocent ah bon ça bon poani nayokaka innocent les jeunes leaders nayokaka mais les jeunes leaders nde nayokaka te nayokaka Innocent alors Innocent vraiment merci beaucoup Innocent bambote be nalinga makasa aza mwana mukio sa musala ezomona azone kutu chance na ninyo na Vodacom ah ok aza chance na Vodacom ouais asa musala na ye on a talent jeune leader asa musala na ye azango na Vodacom nde fula ye poza Vodacom nde fula ye ouais Vodacom nde fula ye bon biso topela sa momunda biso moko sanke bafula donc on va que toi différent t'es pas polémique te na linga makasi sa musala kitoko ye mutamtana nzela na ye nzela ne singa bo on a bimana ndenge ba Maiken vraiment innocent banda ko sanga ba plaisir makasi ba mbote lisuna ba skaka ba mbote ouais moi si nzamba pas parcours na ye nga pena na lobela mingi surtout mingi na lobela nde nga parcours surtout mingi na parcours na ko toucher ba tout parce que nga na lobimanga moko sa ba fula ah ouais na opela nga moko sa momondele bana ngo vie na ngai nani kabose bulembi na pelaka na nga sanga moko sa momondo vraiment ah ouais parce qu'on dit opela samba fula c'est que na mutu mo apela ba fula à part innocent na ba gez maote ne stoye beza ba chance à Vodacom vraiment ba mbote belé gez maote ah ba mbote na nga vraiment mingi pas gez maote vraiment
ye pas ça jeune moko travailler kitoko samsani kitoko faut ndima rabatu vraiment gese ma wote vraiment bambote si ko ndima pe rebo chulo o le to mona rebo pour rebo apeso mbote directement afula mindima pe muninga e ronze madaba inosbi bagese hein bon na habité son en lobanini mais na kaka Tatiana donc oyoka kaka Tatiana donc c'est que tu ne connais pas Tatiana pour tout tâtonner na yoka Tatiana pas emba bien c'est pas la peine d'idole na ezara vraiment donc yazani a festé ne mutu nyonso comme c'est donc comme ça c'est trop dur hein on dit musala mutu nyonso on dit musala innocent on dit musala rebo chulo on dit musala gezma wote siko on dit mi rebo chulo on dit mi gezma wote on dit musala makasi te on dit bon non solo baba to ba travailler musala ba musala bango bien rebo pas ça on dit musala makasi karate on dit musala makasi te bon non rebo pas ni rebo ça musala monana non loba na bato ba surtout mingi mibali pena ba travailler musala bango kitoko c'est to kota na to na sija zemika zemina e o sepeli nango j'ai fille moko boye a préféré bota na ye o monter bien rebo ça ba live ke kala tezo bota boye na mingi na mpesa na studio na mpesa na kokoma ponga mona koma banzembo nanga na mpesa makasi na koma banzembo na mpesa mingi na studio donc na mpesa trop na carrière nanga donc na kipara vraiment ba makambo batu musute c'est un peu ça quoi na kipara na makambo batu musute nezo ba ke ba rebo soki ze bon d'accord siko le quoi yo yebi on tenga na apprendre yo ke rebo chulo fille meurt bientôt fille meurt ana zemi donc ba félicitations pour na fille bongo a star mais andima boten ba fille belé moi azana ku to star te toi tu ka semba comment bien ngoli yandi et tout elongo siko pour na rebo a star mais andima ta mwana mukili na pesi félicitations na nga penza na vie na nga quadra ko folo ide mama vie na nga quadra ba mbote belé ba vie oyo auto ba jeune quoi vieux pena bo featuring te ça featuring na mututu na pesi pena bien na nga vie na nga quadra ba mbote belé ça va aussi si pas vie quadra ba mbote pe na vie quadra o babi oyo boya batute o sala featuring na mututu donc ba mbote na vraiment mama tozonga kasi ba félicitations pour na rebo pas intime au bota c'est ça bana kin bana Brazzaville moi sinzambe yo donc ça ba les awana makataka pesa na calmite bozwa oza hors sujet non oza hors sujet ngam ngondi msanga likamo bo na lobite ondima na bingam tu na apprendre yo ke rebo azokoma yo yebakite ce qu'on a apprendre yo rebo ana zemi bientôt fille akoma mama siko ba félicitations pour na fille bon aza star mandima bota apprendre nganga na yeba ete siko ba félicitations kasi félicitations ninga no pesa mais ya makamuna ngate bonga félicitations yo c'est bien na mari non nganga na mo sinzambe am sota nga bien te ngana moi sinzambe na beta na sa carrière musicale nanga donc ngama bona mutu donc na ebité so na loba na peso réponse ça va d'abord boule kas kombo bébé ba opesa ata ba mbo e bon ti boulele tant que star yot balobi exil moi si a mwindu balobi mama babi to beta ba kama ça se calculer babi mani on a problème en rebo zela on a problème en rebo asuna na ngoko yaya donc yo bi rebo te rebo na auto yo ba rebo nani donc yo bi rebo te te na bi kombo na te o bi rebo te vraiment te na bien ote rebo chulo te na bien ote rebo chulo ya pepele rebo chulo auto sanze mona pepele rebo chulo auto sala rebo peso mbo bon nga na lo baboy moninga na se bazaka trop na ba musique ya kala donc surtout nga pena mama mbili belle mama pongolo ba kufana bango kala mais na bi ke basala carrière na bango bito na se bazaka trop na bango ba sundi le cœur zomo na meje 30 na peso wa moto belé malgré bongwana na basali carrière musicale na bango vraiment kitoko. OK, merci beaucoup to leki na biso vraiment yabi ayebi na reboté ayebi na beauté donc mademoiselle Marie Bopa ayebi na tina apprendre abi ke ngam na apprendre ya c'est ba félicitations abi apena tina félicitations ze Marie Beauté donc c'est ça tongeto tuna pona ba concert ndenge eza kozala annulé étant qu'artiste et musicien on sait déjà recherche ba pourquoi baza ko annuler ba concert bon ba concert wana to ebite mutu na makolo te biso pe to bimira to ba no to bima mikolo meti ngaya na lobango na yaki bébé na yaki na ibuma mama ta ngabota na komi ya tout le monde vous comprenez pour moi na soka bota makoma ya mututu moi si nzamba bota mi soka komi ya mutu nyoso mais makambo ezo ya ba concert vraiment esanga pasi ko to se ba origine ngo tena misisa na ngo place euti te to comprendre te to komondira ba opekisa ba beta to ebite ça na canal ya nini donc il faut ko vanda ko solola ce qui s'agit que ko senga ta ba pardon ko senga na ba
pardon. Vraiment. Tous on a même mission bête à concert. Pour y avoir des avis na biso. Ceux qui vont casser biso monter qu'il y a bien té. Ba combattant vraiment na lingi bino tellement trop ba combattant. Respect beaucoup na bino vraiment les la bino trop surtout nga pena moi sinzame na beta tolo pour na bino ba combattant bozo sunga batu tellement ebelé bosunga ka bato ba zo mona ngona ba na bililia bozo sunga ba mama mususu azana na nini te azana passe bozo aider donc ba mbongo na bino zo aider bango zo aider pe ezo kotara na compte ya Congo quoi bozo sunga pena batu mais boti kaba mise ba beta concert bo sunga biso vraiment nga ketu vraiment hein bota la rara o bana bino ba leki na bino donc ba koko na bino donc et so zali kamaro bongisa to bongisa po ba mise biso ba continuer beta musique na bango ko ça bien makasi vraiment d'après yo siko boketu ko wala non ko singa ba pardon te pose artiste et musicien déjà ils ont sunga yo te faut ça là tout droit pour le ba vérité d'après yo boketu lo ko sala malgré bino cause te alors ça la bien to ça la mabe. Bon, on a eu cosité. Malgré on a eu cosité. On a eu artiste musicien boli awana. On a ben star. On a ben artiste musicien mais nous avons battu problème en nini. Ozomona mais babi par 2 ans les rappuissance c'est moi libéré non. Par 2 ans puissance c'est moi qui libère. Non pardon. Non, faut que senga pardon ce que ngana sengeli bango pardon na compte nanga moi si nzambe. Na compte non te na compte na bino non pour poser artiste musicien. On a ben artiste musicien mais on a personne ne beta na version même sur lingate. C'est ça. Ozomona. Ponga pe na artiste musicien. Musu kutu ba rolinga de te po bandi na wera et que na nini na kofi. Venanga de la forêt botanga ka motema to biki esimba nango. Vraiment parce que pona yo bino artiste musicien faut bo sala nini po makambango esila. Bon, ezaka li solo. Ezaka li solo bon ki lesama liloba. Loko leki li solo ezati. Biso to ba congolais ba combattre pour to za ba mission kin to biso nyo to ba combattre. To za ba mission to za ba na Congo to ba na ya Fachi Beto donc il faut to bongisa rara. Vraiment ba biso nyo faut bino nyonso plutôt ba musicien na ba combattre bo luka bo bongisa bino so ba na Fachi Beto c'est ça. Bo kecho to changer ni nationalité mais voilà, moi, on ne peut pas Fachi donc. Quitter la banque, c'est ça vraiment. Si quand on nous le balise, c'est comme si Fali à sa supérieur Nabino. Ah, Fali bon. Fali bambote belé pe na ngaki makasi bon. Na ebité ce que ça supérieur. Pardon casque. Fali a uto lobake. Artiste musicien tout on a besoin beta na poto. Il faut que ndeko lukaya bazala a contact apesi ba stratégie nini. Oyo akosala po abeta po ye fala banda ko beta na kati concert libanda moto epila. Parce que yango ba concert ya wera na Kofi eza annulé c'est parce que ba luke Fali tetondeni. Bon, fala zara mwana. Ko faire papa wera papa. Fala zara mwana rosa supérieur na bangote. Donc peut-être ils ont les loro moro boye yo ya ko bisa ba supérieur na yenda ko ya ko luka bon ba ko lukete. Donc faut peut-être ça rappeler respect na ba kulutu quoi. Tant ça musala moro mais faut te Fali o respecter ba kulutu. Faut te ba kulutu azali nani bo azali. Vous comprenez neti nga mo sinza mena respecter ba kulutu na bi ke Fali avie nanga na respecter. Vous mona y pas à respecter ba kulutu. Ah, Luka Bango, ceux qui a un problème, soit il y a Yebi, ah, mais c'est pas cool, tout à l'heure, ça n'est pas bon, ça m'a aussi là. C'est ça. Vraiment, Babi, vraiment, Fali, il faut respecter Bakulutu. Yebaneni okoloba envers Bakulutu, non, c'est ça qu'on la tika koloba ke foba lukayo, avant qu'on serre ça, la ma foba lukayo, patati patata. Là, vraiment, et puis ça nous a c'est ça. Je sais avec moi, Sinzambe, je vous rappelle que Nazana, moi, Sinzambe. Hein? Na moi si nzambe tozo beta masole vraiment tozo kende tozo mata tozo sala boye donc merci parce que bozala qui est belé à kolanda biso vraiment émission na bino bolinga mingi présentée par moi Parfaite Bilendo la poupée noire de la presse leona yambela ki bino moi si nzambe la serci bino mo boyo ki o ni to solo lina e vraiment na zozo c'est la moi si nzambe micro na apesa ba dédicace na pe ba mot de la fin na pe na ba fan na yo balinga e mingi. Bon, moi de la fin d'Angezali, artiste congolais, artiste na biso nyoso vraiment. Ah pardon na bosani nengana loba mot de consolation pour na Kisinjora. Pour na Christine. Kisinjora. Kisinjora. Mon vieux vraiment. Pardon Christine na bosana qui mon vieux penza toza désolé, toza vraiment dessus, mais esimba nango. Donc nzambe ka courage belé vie nanga esimba. Pour Kisinjora pena pe sanga mama kasi vient na biso quadra alaka qui est poto vraiment azaka siré malheureusement on fin du mondeité on fin du mondeité poto ya fin du mondeité OK pe na nzela moko bo boni nzambe e baka pourquoi vous comprenez ce que bo esimite nzamba fungola kana boy donc faut avoir patiente nzamba ko sala fungola nzela mususu mais je suis désolé vraiment
courage. Vraiment, il y a un jour, il y a Christine, il y a courage, vraiment. Et les canons, quand ils sont là, poto ya kate fo misa mema c'est ça so na mafungola ki pas musicien yango mo se karami na nzamba mo ayebi place nini awsa nini a fongolela vraiment ba mot de consolation belé kaka na banda l'exate ko l'exa micro et pas musicien tout na oyamba ba pesa ba mot de consolation et ça peka ba bien tozongi na biso ouais ba dédicace na ngala pesa pena manike de John Masasi calculé manike de John pena wasala pena émission na kitoko na internet na peso bambote belé na pesa ya Willy Musheni code mboka code RDC abeda chou pas trop beau gosse ba lobby chacho mbala kashogi na pesa ba mbote belé ba boss o ba wasala pena ke photo zala po abeda chou pena wasala ba mambo e mona na pas trop beau gosse je te salue aussi ezo mona na pena abeda chou pena donc merci beaucoup na ba bien ça merci beaucoup vraiment nzamba baxelo belé na pesi mbote na manager na nga malgré zobela ba bonne guérison à toi Magic mobala tatou na pesi mbote belé na pasteur Moïse pesi mbote belé na maman nga bota mo sinzambe maman Sephora ba mbote belé na mwanga pena na mwana nga mobali Flormi Bozo na pesi mbote belé jeune garçon babi docteur physique docteur na nga yewana ba mbote belé vraiment na pesi mbote na yo lisusu journaliste depuis ozara ba poupée noire biso tozote pena toboyo makasi ouais ba pesi mbote be na yo moko na pesi mbote équipe technique mobimba ya chaîne oyo bo s'abonner massivement et ça va bien et pas na moi Nzambe chaîne na ezali soko beti la sexy beti Flore la sexy au moins na mbala moko moi Nzambe tali blog na nganya sur la page Facebook na ngana koma Flore la sexy Nzambe donc Flore la sexy Nzambe soko beti ngo okoti na page na nga au moins na mbala blog tout ya moi Nzambe numéro na ezali 090 67 79 375 ya Willy Musheni code mboka 90 67 79 375 Naza Mobimba Boti moi Nzambe merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. C'est bien moi la vôtre humble servante parfaite bien de la poupée noire de la presse. Merci parce que vous allez toujours on a pour na kolanda biso. Merci na maître John Babi maître Bosso Ebiko prendre soin ba travailler pourquoi pas son cœur maman Michel Babi mère boss. Merci Belena cordon Kikoyo sa cordon intelligent DT Fabrice Lundombi pourquoi pas Igor Singi caméraman ou appeler ça toujours ba image ya kitoko ya propre makasi babi superviseur maître Jonathan Nabosani yote vraiment Nabosanité généreuse bilène de ma petite sœur chérie pourquoi pas à bénissance sous le vis à l'échelle et l'unique tonton de mes futurs enfants Valdanon Satou Nabosanité Glody mon cours maman ma passe à auberge boula babi la fille à sa mère à sa mère vraiment Nabosani lisous faites-vous belle chez Lizzy Coiffure osala jamais décidé pour mon anga poupée noire lona bimi boy et un salon Lizzy Coiffure en arrêt Tumba Anna Lemba terminé c'est la légitime de tonton Loris Sobe. Je te salue vraiment ba bisou belé na ba onyo so balinganga na bino bato bolinganga tenga vraiment la linga bino minga gros bisous à vous parfaite bien de vous aime tous bye.